nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Ok, merci pour vous avez la télévision, la vidéo pour la colonne rétro et info le journal le peuple pour la peuple tout la sabino ndenge na mokola lundi to la qui vino ba député ba projet qui état de siège kaka na journal wa to la qui vino ndenge parti du mombiste unifié par na mokuse bango ba sala qui bon ba présenter qui bon ba candidat la bango ya changu pe ya mo amba pour la kosuki sa mokola lundi ba ki honorable Kajo se ya solo la ki na bas na ya kisenso. Séance plénière, il y a samedi 14 octobre 2023, Ezala qui consacre un examen pe vote, il y a projet, il y a loi, Oyo, Ezali Kolobela, autorisation, il y a prorogation, il y a état de siège sur une partie, il y a territoire, il y a République démocratique du Congo. Pour le président, il y a Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diamponga, Aloui projet, Oyo, Ezali urgence nationale, Natina Wana, chambre basse, Asali plénière, Mokolo ya Poso, Pona Kobo ya Repo, gouvernement a délégué qui ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, pour défendre projet ya loi Oyo Liboso ya représentation nationale. Pour essentiel alobi ministre d'État ya justice Rose Mutombo alobi parti est la République démocratique du Congo ezali depuis na 2 décennies na ba violence ya ndenge na ndenge ba activité ya ba groupes armés locaux et étrangers yango bazali konyoko la population na ndenge ya kosakana te population azali victime ya ba tuerie pe biloko ya ndenge na ndenge loko la ba viol pe ba déplacement massif ba incendie ya ba village na bango pe ba bien na bango ba pillage pe ba momu soso to ba pasi musosi ya mabe oyo ezali konyoko la bango kasi pona kolongola situation oyo pe kozongisa kimia na parti oyo ya territoire ya République démocratique du Congo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé qui ordonnance numéro 21/015 il y a le 3 mai 2021 pour proclamer état de siège na 2 provinces ya République démocratique du Congo pour permettre ba forces armées ya République démocratique du Congo baye bana ko continuer ko mener ba opération militaire pour na koluka ko pacifier ba zone nyonso oyo ba groupes armés bazali ko sala mosala lokola ba Codeco ba ADF MTM pe ba terroriste ya M23 bango bazali positionné régime exception oyo ezali prorogé tous les 15 jours pour na ko se conformer na article 144 alinéa 5 ya constitution pour na ko réagir na ba conclusion nyonso ba travaux ya table ronde oyo elobelaki avenir ya état de siège et salemaki na Kinshasa banda le 14 kino le 16 août 2023 na message na ye na nation le 18 octobre 2023 président de la République Aouti Kondima kolongola ba dispositif mususu pe kotia ba dispositif transitoire graduel pour na suka na état de siège et bana koleka na République démocratique du Congo na 2 provinces en attendant activation ba dispositif transitoire oyo ezala décidé commandant suprême a saliboye pour na ko permettre na ba force ya ba défense pe ya sécurité ba ye bana kokoba kolongola ennemi oyo azali ko sala mobulu bisika na bisika bosimba ke na terme ya débat ya projet oyo Assemblée nationale a voté projet ya loi oyo ezali ko autoriser prorogation ya état de siège na séance plénière 289 députés ba votaki 287 ba votaki oui 2 ba votaki non pe député mon côté a s'abstenaki na tina wana projet oyo ekotinda na Sénat pour na lecture ya mibale. Secrétaire
secrétaire général pe chef ya parti Lumumba signifié Godefroid Mayobo et le secrétaire général adjoint Ida Nzumba ba présentant qui liboso ba base ba candidat ya parti Lumumba signifié pour na district politique ya Tchangu pe ya Moamba ezalaki bongo na deux matinées politiques ezalaki organisé samedi 14 octobre na terrain municipal ya Masina pe dimanche 15 octobre 2023 na terrain Mefe na commune ya Lemba Bosimba Kena Maloba na ye numéro 1 ya privé parti ya République démocratique du Congo en exercice Godefroid Mayobo ye atalisaki tina ya activité oyo alobi Palou azali ko participer na élection na niveau nyonso pour na circonscription électorale ya Tchangu ba candidat na bango pe elongo na Moamba ba présentaki bango pour na kotalisa ke base nyonso ya Palou et sengeli ba pesa bango confiance. Godefroid Mayobo a profitaki pour na kopesa message pour na originalité ya parti Lumumba signifié oyo ezala créé le 22 août 1964 ezali bongo na ba document na histoire pe na idéologie na bango groupe ya batu oyo bayaki pona ko réclamer propriété ya Palou après liwa ya Lugi Gizenga ba rejeter bango catégoriquement elongo na ba revendication na bango Palou ezali moko etikali kaka na adresse nango na numéro 105 boulevard Lumumba na commune ya Matete soki omoni mutu mususu aye na Palou na ye esengeli koyeba ke eza ya lokuta Bosimba ke présentation ya ba candidat ya Palou esalemaki epai ya secrétaire permanent adjoint chargé ba questions économiques pe Komasol Bernard Ditutala Palou a aligné 6 candidats na députation nationale, P7 na provinciale, 18 na communale, pour na district politique ya Tchangu. Bosimba ke pour na oyo etali district politique ya Moamba, Palou a aligné candidat moko na députation nationale, 3 na provinciale, P17 na élection ya ba conseillers municipaux, nyonso pour na district ya Moamba. Pour na ko permettre Palou à jouer rôle na ye, ndenge a déclaré liboso ba Panzi Sango Anissé Mifia secrétaire permanent en charge de l'administration et finance. Ezalaki parti Lumumba signifié azalaki ko présenter na ba militant na ye ba candidat nyonso auto aligné ezala na niveau national, provincial que communal. Alors, to présenter bango milulu ekoya na sima eko kende na district ya Funa pe na district ya Lukunga semaine prochaine pour que to présenter na ba militant na biso ba candidat o nyonso ba s'aligner pour na maponami o ezoya na décembre oyo. Parti cher ya Antoine Gizenga a Koko ba pré-campagne na ye samedi 21 pe dimanche 22 octobre ezali koya pour na ko présenter ba candidat ya circonscription électorale ya Funa pe ya Lukunga. Palou Mwinda Congo. Honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph oyo bazali kobenga Bik Rouge ya commune ya Kisenso atambola ki bisika na bisika weekend eleki pona kosolola elongo na babase na ye pamba te kala mingi te maponomi ezali kobelema. Honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph oyo bazali kobenga Bik Rouge soso ya mboka abandaki mobembo na ye na église Alliance des chrétiens en mission epai wapi asolaki na plus de 100 pasteurs mobimba babetaki na bango masolo pona développement ya commune ya Kisenso pamba te ba pasteur oyo basangana na association de pasteurs dynamique pour le développement ya commune ya Kisenso. Honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph abetelaki bango masolo ya vision na ye pona commune ya Kisenso pe biloko ebele oyo ye asala asukaki wana te akendaki tina église le peuple de Dieu toujours na commune ya Kisenso epai wapi ba mama bayambaki na ndenge ya kosakana te ndenge bino moko bozali komona bayembaki papa yenzale sili. Honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph Bik Rouge soso ya mboka ayaki na don ya maputa plus de 100 mama mobimba bazwaki badon na bango pe batelisaki esengo na bango na micro ya Info Lingala. Même na quartier bato baluka kolemba batelemi lisusu mpona papa Kajos apesanga cimetière bakozola mwana na laki suli puta na ye na lie soso na ye mama bisola Kajos ye mokope. Honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph atalisaki tina ya descente na ye. Donc na ye lelo pesa bango kendo baza la calme mapona mezo banda dès que l'élection zali ko banda na terrain baza na mode d'ordre ya ko voter Fati ya ko voter CG Kabuya ya ko voter pa ko voter na municipal na biso ya IDPS
Donc c'est ça le message nangai. Bango nde balobi naza biki rouge pour nazo ko corriger. Baza monike misala na terrain eza correction balobi non, je va kamozo ko sala, oza biki rouge pour corriger bango. Ezalaki pendenge moko na quartier du 7 mai toujours na commune ya Kisenso et pa wapi ba mama bayambaki biki rouge soso ya mboka honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph ezalaki kaka objectif te moko ko beta na bango masolo elongo par rapport ya ba réalisation na ye depuis azala élu député provincial pour na commune ya Kisenso bongo asukisaki mobembo na ye na quartier Riflar et pa wapi akendaki ko installer ba membre ya fondation Kajos Kasinzi Mafolo Joseph toujours na commune ya Kisenso et pa wapi bazali ko benga ye soso ya mboka biki rouge corriger bango. Mardi, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo assistaki na rentrée judiciaire ya cour de cassation kaka la mkolwala de premier ministre Jean-Michel Samaya président qui cérémonie d'ouverture ya 5e conseil de ministres Ouada pour la kosukisa moko la mardi de Juju Okako ye asolola ki na base na ya quartier Bumba kuna na commune ya Ngalima. L'Olenge article 64, alinéa 1, il y a loi organique, il y a le 11 avril. Ezali Kolobela, organisation, fonctionnement, il y a compétence, il y a juridiction, il y a ordre judiciaire. Bosimba, que lundi 16 octobre 2023, audience solennelle, publique, Ezala Kibongo, na rentrée judiciaire 2023-2024, na salle de congrès, il y a palais du peuple. Traditionnellement, après 2 mois, il y a chaque année, soit du 15 août au 15 octobre, Bongo, ba magistrat, Bango, bazwaka vacances, moko, il y a reconstitution spécialement pour la matière oyo ezali bongo na célérité bosimba na audience oyo premier président ya cour de cassation professeur ya université ya Kinshasa Ndomba Kabeya élu Léon ye alobela kimingi suka ya vacances oyo ezali ko dévoiler ba thématique na bango ya sika mingi obstacle ya justice liboso ya sous-développement liboso ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba différentes personnalités politiques ba officiers militaires ba policiers et longo na ba diplomates soit 3 grands discours mobimba ezalaki bongo animé na rentrée judiciaire oyo ya cour ya cassation na palais du peuple na discours na ye nouveau premier président ya cour ya cassation azalaki bongo concret a énuméraki ba point phare oyo ezali ko bebisa justice ya République démocratique du Congo na tinawana alobi ezali nécessaire ko passer en revue obstacle nyonso na niveau ya acteur judiciaire pe non judiciaire ba moyen dérisoire tout ba moyen ya mike oyo ezali ko pesama et pas ya pouvoir judiciaire na niveau ya ba disposition légale ndenge ye atalisi alobela ki pe vrai problème oyo ezali ko étouffer évolution ya justice. Professeur Ndomba Kabeya Eli Léon alobi azali déterminé pour na lutter contre ba antivalère ezali moko ba facteur oyo ezali ko bloquer évolution ya justice boyena analyse na ye telisi ke ba antivalère ebele loko la corruption ba ezali ba principal antivalère oyo ezali ko bebisa justice ya RDC constat oyo ezali amer alobi etindi ko proposer ba piste ba solution pour na encourager dénonciation oyo ezali soutenir pour na ba preuve envie ya ko faciliter sanction ya ba auteur nyonso ya corruption bosimbake esalemaki ba mécanisme ya prévention ya corruption na kati ya ordre judiciaire na tina wana alobi azali engagé pour na sensibilisation ba magistrat pe ba agent nyonso ya manque ya sanction disciplinaire oyo ezali reteni oyo ezali kopesa makambo ebele ya mabe na ngambo mosusu souci ya ko trouver solution efficace na question oyo ya corruption oyo ezali ko bloquer décollage ya état de droit nouveau premier président à prévoir ba mécanisme ya prévention pour na makambo etali manque ya sanction disciplinaire oyo ezali pe retenu oyo ezali kotalisa makambo ebele ya mabe bosimbake audience oyo ezali bongo ya liboso pour na nouveau premier président ya cour ya cassation professeur Ndomba Kabeya Eli Léon depuis prise ya pouvoir na ye.
Yabiso Ngalema, Juju Okako, secrétaire national ya Ligue de Jeunes ya UDPS Tshisekedi azali kolembate bosimbake akendaki na quartier babengi Bumba na commune ya Ngalema mingi penza na avenue Kinfaka epai wapi asangisaki base na ye toujours pona kobeta masolo na makambo etali d'élection pe ba problème nyonso ezwami na commune ya Ngalema. Juju Okako Yabiso Ngalema atalisi polele liboso ya base na yeke azali candidat pona députation provincial na commune ya Ngalema. Azali kotala ba problème nyonso eza na commune ya Ngalema ekosenga moto ayebi Ngalema malamu po ayeba na kolobela population. Azanga kipete ko vanter misala ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo na mandat ya 5 ans asali makambo ebele selon secrétaire national ya Ligue de Jeunes ya UDPS Tshisekedi. Mwana mboka Juju Okako atalisi ke République démocratique du Congo oyo tobengaka RDC R ezali kolakisa renaissance PD ilakisi bongo développement PC wana ilakisi crédibilité natina wana message na ye ezalaki capté 5 sur 5 et pas ya base na ye ya quartier Bumba na avenue Kinshasa ndenge ye moko atalisi na suka ya masolo na bango. Par ma qualité ya secrétaire national ya Ligue de Jeunes UDPS Tshisekedi lelo nazali na esengo ya koyamba awa na quartier Bumba précisément na avenue Kinshasa na localité Mbama bandeko bayambaki ngai la grande famille po totoye bakosolo na makambo etali maponami ya le 20 décembre 2023 awa président Fachi Beton bato balingi mingi pe basepeli na musala oyo ozali kosala na kati ya mboka na biso ya Congo et puis baza déterminé à renouveler confiance na bango so pendant na maponami ya 2023 parce que nga moko awa nazali candidat député provincial na kati ya commune ya Ngaliema quartier oyo ça fait bambula ebele babosana bango na bolingo wana président Félix eza na yango balobi boye mai eza vraiment pasi ezalaka te batia réside ezo depuis ekatana ebima libanda misala ezali kosalama te mpo na bango awa mpe nzela ezali kotumisa bango makasi courant mpe ezali kotumisa quartier président Fachi Beton mokwa tombolo kobosana bango te okozala reli epuis nsima na yango na projet ya programme oyo ezali kocontinue na 55 territoire otala bango mpe parce que balobi awa yo moko ozali mwana ya Ngaliema tata mokonzi ekolo vai na Ngalema eza boye te simbake Juju Okako Yabiso Ngalema azali kokoba se kokoba mission na ye na ba différents quartiers ya commune ya Ngalema epai wapi azali komema message se moko bana ya commune ya Ngalema batelema bazala vigilant pour na élection ezali koya na décembre 2023. Mercredi, tu as dit ça qui est président de l'Assemblée nationale, Ayamba Kibongo, émissaire ya Sadak, Tolobela qui dit sous Liwaya, honorable Némoin dans Semi Pona Kosukisa, Mokolo ya mardi, Topenangol, mercredi, tu as dit ça qui nous laisse à Zong, si va vol na la destination à Gemena, la Airbus A320. Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampwanga, a betaki masolo mardi 17 octobre 2023 et longo na ba émissaire ya conseil consultatif électoral ya communauté de développement ya Afrique australe SADC na mokuse oyo bazana mission ya évaluation préélectorale na République démocratique du Congo na suka ya masolo na bango avocate Natemba Tigweja chef ya délégation Aloba Kiboyi baye na République démocratique du Congo comme na président ya Assemblée nationale pour na ko expliquer mobile ya séjour na bango mission na RDC bango bazali membre ya conseil consultatif électoral ya SADC bazana mission d'évaluation électorale mission na bango ezali ya kotala to ko évaluer environnement sécuritaire et politique cadre juridique et longo na degré ya préparatif ya CENI pe ezali bongo mission na bango préélectoral et évaluation pour na oitali cantonnement ba M23 na est ya RDC chef ya délégation ya SADC atalisi ke équipe na ye ba koki kobimisa ba secrétaire na stade oyo topé rapport ya mission na bango ba kokoma rapport oyo tenir na yango ezali réservé et pas ya président ya organe ya sécurité ya SADC bango bazali kozwa ba information nyonso to ko beta masolo elongo na ba acteur nyonso pour na ko élaborer rapport na bango eza na niveau oyo te ba koki ko dévoiler contenu ya rapport na bango ndenge avocate Natemba Tigweja présidente ya sous-commission électorale ya SADC atalisaki nangambo na ye Christophe Mbosonko Diampwanga a recadré pour na kolobake mission ya évaluation préélectorale ya SADC ezali mission ya ko négocier report ya ba élection topé dialogue te
kasi bango baye pour na rendre compte de l'évolution ya processus électoral avant arriver ya mission d'observation ya SADC. Assemblée nationale expliqué na délégation ya SADC nyonso oyo esalimi pour processus ekoma esika oyo tokomi batalisi que 25 000 candidats députés nationaux, 24 candidats président de la République, boyango ezali kotalisa que processus électoral ezali inclusif ba oyo balingi ko participer bazali libre ya ko participer mais centrale électorale azali ko sala nyonso pour que l'élection esalema le 20 décembre ezali ko ya pe ba partenaire nyonso elongo na SADC oyo balingi ko sunga RDC pour na observer l'élection tozali ko promettre mokili mobimba ke l'élection et kozala libre inclusive pe transparente pe apaisée sécurité et kozala assurée pour na moto nyonso ndenge Christophe Mboso Nkude Mpwanga atalisi akopesa pe ba documentation nyonso oyo ezali kotalisa procès oyo ezali engagé na niveau ya Assemblée nationale na légalité nyonso pe consensus ndenge Christophe Mboso Nkude Mpwanga asukisaki koloba. Akufaki le 18 octobre 2023 na vreno naye Zakari Badiengila, communément appelé Nimwanda Semi Oyo Elakisi na Kikongo l'esprit créateur. Azali ancien député national ye abotama na 1946 na village Yansuku Malombo na secteur ya Mongoluala na territoire ya Luozi kuna na province ya Congo central. Ye azali mwana ya papa Semi Thomas pe maman Paul Ngimbi bango nyonso bazali ba originaire ya Congo central. Ni mwana Semi azali 6e enfant parmi bana 7 na âge ya 12 ans ayebaki solo na koya na ville province ya Kinshasa epai wapi akomaki kotanga na Athénée ya Ngiringiri kuna azalaki kosala math physique na sima ya kozwa na ye examen d'état akendaki kotanga na université ya Luvanium to université de Kinshasa na faculté ya science na département ya chimie na bosilisi na ye université akomaki professeur ya chimie physique pe ba mathématique na humanité scientifique bosengeli koyebaki ni Mwanda Semi na 1986 afondaki lisanga bundu dia Congo oyo bakomaki kobenga ye ni Mwanda Semi lisanga oyo ezali organisation moko mystique pe bapakiselaki ye kombo ya longi ya Congo oyo elingi koloba grand maître de la sagesse Congo epai wapi apronaki revalorisation ya culture Congo en général tour à tour akomaki chef ya laboratoire ya chimie na office de route agent na institut ya médecine tropicale pe akomaki chef de section bactériologique na hôpital ya mama yemo oyo lilo ebengami hôpital général de référence de Kinshasa. Na 2006 azalaki élu député national na compte ya Luozi epai wapi asalaka kaka campagne ya 2 jours nde na 2011 ayaki kozala réélu député national Kasinaville province ya Kinshasa na circonscription ya Funa. Zakari Badiengila dit ni Mwanda Semi azali père de 10 enfants. Ye azali licencié na chimie, azali auteur ya plus de 113 livres na français, pe 120 na Kikongo et pe babengi yango Makongo. Livre moko sacré ya religion Bukongo oeza près de 1000 pages. Ye a publié plus de 3300 bulletins oyo babenga kayango Congo Diamba. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongi selibino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese.
Jeudi, le chef de l'État a participé qui n'arrive pas de cœur, n'a pas officier, peu sous-officier, FRDC. Quand la mokolo jeudi, Joseph Kiki, la présidente ONG OMS Nana, à celui-là qui n'a base na ya commune ya Kisenso. Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a partagé un repas de corps mercredi 18 octobre 2023 dans le chapiteau ya cité ya Union africaine et l'ongo na officiers généraux supérieurs Peba sous-officier ya forces armées ya République démocratique du Congo FRDC na mokose na qualité na ya commandant suprême ya FRDC président Félix Tshisekedi na maloba na ye a rappelé na ba militaire devise na bango ne jamais trahir le Congo alobi bazali ko former corps moko ya ba défenseur ya institution ya mboka pe ya peuple bazana mission ya ko remplir tina sacrifice suprême ndenge chef de l'État atalisi garant ya nation atalisi engagement na ya kosala makasi pona ko améliorer ba conditions de vie ya ba militaire et longo na ba famille na bango alobi azali ko compter na bango bazala basi pe mibali moko ba responsable et sengeli batikala toujours fidèle na mission na bango alobi bozali wana pona mboka kasi pona propre intérêt na binote gouvernement akotia ba moyen nyonso pona ko honorer bino pendant carrière na bino ndenge chef de l'État abakisaki. Président de la République a rappelé place de choix où yoba FRDC bazali ko occuper défense et sécurité ya marche ya mboka alobi bozali ba n'importe qui te bozali ba porter ya mboka et sengeli bozali ko pesa vie na bino pona ko sauver mboka. À propos de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a talisi que Mboka est dans la situation moko ya pasi ye la commandant suprême alobi et loko moko te ekoya ensemble biso nyonso toko gagner combat ndenge Félix Tshisekedi atalisaki na maloba na ye na ngambo mosusu pona compte ba FRDC général Ekenge a renouvelé serment ya loyauté alobi bango nyonso bazali ko s'engager batalisi engagement citoyen na bango pona ko servir mboka alobi bazali ko rassurer na chef de l'État bako veiller pour que kimia eye bana kozala na étendue nyonso ya République démocratique du Congo pe ko telemela tentative nyonso ya déstabilisation ya mboka bosimba ke ba échange oyo ezalaki na présence ya vice-premier ministre ya défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo cérémonie et se clôturaki na photo ya famille. Azali Kolembate, Joseph Kinkela, Meka Okangama, cadre na courant de démocrates rénovateurs, Céder Namokuse, parti cher ya Jean-Lucien Boussa, Tango Nyonso, Azali ko telemisa ba base na ye bisika na commune ya Kisenso, ye Azali pe initiateur ya ONG OMS Nana, na tina wana ba base na ye ba utaki bisika na commune ya Kisenso, rencontre ezalaki na quartier Mutoto na commune ya Matete, et pa wapi Meka Okangama, Joseph Kinkela abetaki na bango masolo ezalaki mingi plus de 400 mamans oyo bazali ba vendeuse ya différents marchés boye bango bayaki pona kosolola elongo na Meka Okangama Joseph Kinkela oyo azali bongo na ba idée moko ya kitoko pona développement ya commune ya Kisenso na mbala moko balobelaki makambo etali d'élection Joseph Kinkela Meka Okangama alobi na bango ba élection ezali moto akosa binote bomonaki mission ya SADC azali satisfaite na ndenge batali évaluation nyonso elekaki vraiment kitoko moto moko te ala la pongi Joseph Kinkela Meka Okangama alobelaki pe santé ya autorité morale ya CDR Jean-Lucien Boussa oyo asalaki accident mikoeleki na Okatanga kasi lelo azali en bonne santé na mikili ya poto mingi penza na Paris et pa wapi azali vraiment na nzoto kolongono pe azali komilengela po azonga na ville ya Kinshasa bosimba ke pona kolie utile à l'agréable Meka Okangama Joseph Kinkela akabolaki maputa kitoko epai ya bamama batalisi esengo na bango na geste oyo Joseph Kinkela asali mwana oyo akipaka mama aza mwana ya pambola maka aza mwana ya pambola maka mwana nga acha eliki ndenge aza wana ke asaleki lokola tozwi boye biso nyonso totia makanisi epai na ye nzambe asala abimba po akobosa na biso te en tout cas akende liboso mokakoswa baba onde banani te maolata biso baba mokakoswa
Bosimba que Joseph Kinkela Meka Okangama azali candidat na députation provinciale pour la commune ya Kisenso yende aye vraiment na ba idée ya développement pour na kolongo la commune oyo na enclavement. Bozalaki ebele pona kolanda rétro ya folinga la journal ya peuple na peuple sepela ki na merci l'équipe rédactionnelle ya folinga la journal ya peuple na peuple montage c'est moi qui pa Christian Kengebeni na image Igor Tingi héritier mapinde mi superviseur journal ngala bino depuis ça rendez-vous mokolo lundi au revoir. Aïe etumba nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.